Vérité Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité. Bonjour et bon après-midi à tous les abonnés de VMAK TV, VMAK Production. Bisika wapi mutu ya Maman Vérité Magiese, Niki la polyvalente et Lalaka. Et sans oublier, shalom et shalom, à tous les chrétiens du monde. Batunion Sotogumba Melaka, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le rejetons et la postérité de David. C'est votre humble présentatrice, Maman Vérité Magiese, Niki, la polyvalente, autrement dit 4 fois Maman. Et na komo sanate a toza enduré que d'Angola, précisément la capitale na kati ya Luanda, wana mbote na biso eza bondi ya bo atarde bonoite ezo dépendre na temps oyo tokolandela émission na biso ya 100% bonzambe oyo pesami epa ya VMAK Production. Lelo toza anakata populaire toye kokutana na invité na biso spécial. Maman Vérité Lobby invité spécial, notre frère chanteur de l'Éternel Freddy Ndombele oyo aza ko évoluer na kati na Europe, précisément na Paris wana bisika wapi ye azo sala musala ya Nzambe na nzela ya loyembo. Bobo sanate, la Bible nous dit que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs de l'Éternel, yé pas faire part na kati na musala ya adorer l'Éternel Dieu des armées. Toza awa toye ko luka notre papa, notre frère Freddy Ndombele. Déjà to kuta na ye azo bongama kalami te tozo bima libanda boyoka masolo nini o toye ko solula. Na bonsanité, là je salue à passant mon papa le bishop Johannes Diego Bedel Lukaou en direct de Belgique, mon papa, ma grosse salutation, nazo saluer, basali nanzambe nyonso boza partout et surtout au boza pe na kati ya mboka na biso ya Angola, le Toma Kule, apôtre Kule Lukeba, bambote bele papa, kalamingite tozolanda déjà, notre frère chanteur de l'Éternel, Freddy Ndombele, à suivre. Namoni papa déjà, comme prêt. Maman, ouais, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Na copie que vous sanate en direct de Toulouse. Notre frère chanteur de l'Éternel, mon grand frère, Teddy Montard. Ici quand ça dit papa Yoko Yangoyo, Kalate déjà. À suivre. Nazangi eloko na pesa yo mongongo na mali bonza na pesi yo Merci beaucoup. Naza déjà invité dans notre spécial pour la route Moussika. On va de 8000 km. À 8000 km à route en Europe. Parce qu'on a vu que ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À ton célébrer ton tombola ya wenzambe. Pour vous ça là, notre frère Azosala et Tata ya tombola, l'Éternel Dieu des armées. Sans tout tarder dans votre présenté, invité dans l'après-midi à l'élo. Shalom papa Freddy. Shalom, shalom maman qui c'est shalom. Ah, on dit que na sepelo mono bele. Là vous connaissez. Na bimaito wa salanga surprise à bodo. Salinga surprise et puis bon. Et puis na bomba mais ti on retrouve là ouais. Chouezate oza makambo bele kat na kata libumuno fo bimisango to polo azwa lokumo. Bonika santé. En tout cas, santé na kono ba. Ezaka kande nzambe a tosola ina nzambe. Nzamba ke batela zo pesa ndenge santé ndenge pesa. Ndenge pesa bana ye. OK, mais na mono e munene par rapport ya temps wana ozaka na biso so na kata Luanda. Peut-être ba tranquillité kaka voilà. Vraiment nzamba so lokumu toza déjà awa. Papa Freddy Ndombele oza na biso na kata mabele ya Angola précisément na kata ya Luanda. Oui. Déjà combien de temps? Na komaki ça fait déjà une semaine. OK. Ça fait une semaine à Zala. Ah, mais on va apprendre encore ça en rate. Si on commence à lobby. Ça fait déjà une semaine. Tellement, nous avons aussi une occupation. Na baluka baluka qui bon.
lelo kutunder move na ngana bima me na compagnie na kidiba bo wana ezaka vraiment qui me fait ko baike et ça ba calcul déjà comment na yo papa Freddy Ndombe dernièrement on a outé ko landa na ba film na biso les karana ba chaîne télévisée na Congo RDC na RTGA ba film leader GTM Kaninda bana mona ki bestre ya banzembo na omo ko beta kuna yango raison na yenga tali na bi GTM oh grand frère na ngai banzembo na zoka ezaye so na raison pena na ko luko to solola par rapport à musala to sala musala nzambo to sana Europe ezo évoluer ndeni en tout cas musala nzambo eza ko évoluer pena très bien malgré moi ba bloc à mike na avec la grâce de Dieu tout les autres OK déjà album oui nazana album il y a 7 chansons l'album a 7 chansons na produit déjà au moins 6 clips. OK 6 clips déjà et puis na dernier clip moko pour juste pour na clôturer album 13 ici la mais est-ce qu'on a na niveau ya Europe c'est déjà en Afrique surtout que na Luanda que aura déjà que musala nzambe koyemba donc musala nyonso ka ezake eza na kati ya art na musique profane musique religieuse soki oza déjà na niveau ba Europe wana balobaka ekendaka nango bien te abayembi baza kote kuna comme si baforçaka mpenza musique na bapoto ba niveau ba Europe évoluaka bien te succès moins siko depuis que yo bandi makambo koyembela nzambe o po tobandi mbala moko comme si tobandi na katikati fo toyeba papa Freddy Ndombele outi wapi et puis ebandaki ndenge nini ozala chante monsieur ezaka makambo ya famille misusu ezaka kete bamaster mpe babanda koyemba nga mpe kaka donc nga mpe mpo nayemba tozala nano wana après tolobela album ya papa Freddy Ndombele ok nga musique naloba eza don eza dia don et puis eza passion na ngai place namonaka ke nzambe nde talingaki esalamela bongo puisque même bana bano ya ngai na boti instrumentiste azali bato bayembaka bazali même na famille baneve baniese babetaka babatterie babetaka baguitare babetaka basynthé mosusu mpe bayembaka donc cela dit mpena ke eza likabo moko nzambe atiaki ose ya famille donc tout un petit ndenge batutu bakolaka omona otam so ozoyembayemba pambapamba ozoyemba pampamba moi je me rappelle maman andalo bananga abi ke quand ozalaki moke olingaki osimba paquet mètre yembaka après lelo namona aminaki edo maloba nalobaki boye ekokisamaki puisque ndaba ayo ozalaka moyembi olingi oyembayemba trop bwa elomo na força ye pete eza mpe na mutu moko pete mta bemba yenga yaka obanda oyemba rien kaka bongo ye epuis d'un coup donc eti baconversion toyotala tobi bon nzambe asala grâce apesa mwa mayele apesa voix pourquoi te na associe yango na église bakorale ezali na bibo na exercer mosala wana na kati kokende nyonso yango na missioni oui tobandaka na d'abord tobandaka nano bacatholique bakimike tokoma baservant après tokoma okende bamissioni toke bapentecote titi tokende titolo tokomi boye sikoyo ntango obandi mpena musique bato baosanti mpena question ye frère wana azoyemba toosenti présence ya nzambe wana ezalaki na Angola na RDC to na Europe wana ezalaki awa na Angola puisque ngai nakotaki nayaka Angola na 90 donc na 90 tobaka ngai na 90 na ye na Congo tuka nasalaka yango mpena te mais na banda olinga yango nakomi dia kosepela nango mais sikoyo opportunité ya kokota ezalaki te par rapport aussi ya baétude ozotanga ozomona to associe yango na bamakambo ya miziki baklasse esimba ye te mais tant sikoyo toyemona minake no bo nakomi un peu autonome ntango naye kokota Angola na Angola ntango nakoti na 90 c'est par là aventure continue na ekota sikoyo na bien ya makambo ya musique si esala pena ke no bon na ba 99 do 99 na tiki mboko ya Angola nake mais obanda pena obal bando sepela no ebandelaki awa na groupe moko tozaka nango awa na quartier ya Palanka groupe moi ezalaki les ambassadeurs donc les ambassadeurs du Christ voilà pour que ça donc bato oyo o bazalaka na période wana donc
orchestre les ambassadeurs qu'on était à côté de Bayebi. Et puis ba OP bazawana et donc Bayebi nga déjà. Bayebi que non ah oh nani on frère Freddy oh boy tout ça qui va frère Freddy frère Dadi frère Maki va frère Prince Bakufa va frère Tagura Bakufa na arrangé na chose avec de Salvador. OK. Bon. Continue là si na techno na mboka oyo eza aussi technologie eza avancée. C'est là par là que la petite pénasco très bien. Na commis ça la commis la professionnalisme. OK, merci beaucoup. On a te lundi parcours il y a notre frère chantre de l'Éternel Freddy Ndombele. OK, na poto et qu'on continuer le quoi déjà en Angola déjà va faire ça que dans l'Itoi bazo yoko. Tant OK sur en Europe. Réalité Europe tu es ba question que kuna pour tout faut ça la caillou copé comme ko dépendre na ba calcul la mundele. C'est quoi ça et bandaki ndeni na koyemba na caillou et bandaki ndeni. Bon moni eloko yoza nango. Quel que soit nous salé koko zala mais je crois que bokoluka kaka bokoluka créneau moko boye oyo ko correspond pour répéter et puis bosala pe musala oyo eza professionnel. Oui. Oyo zone sabiso oyo ça quelque chose. Na mboka wana tozali différence eza kunana awa eza par rapport à baton. Oui. Et puis na par rapport à l'activité, activité professionnelle. Oui. On a baton na biso nezalaka eza un peu compliqué. Mais nous a toujours la possibilité de temps moko boye pour répéter. OK. Musicien, chanteur ou musicien, tout ça le coup là athlète. Soit ça l'entraînement, je crois que activation manque c'est zalaté. Mais notre chanteur ou musicien sans répéter peut traiter au moins au père de nous c'est ça. C'est ça. Voilà. On va toujours prendre nos alliés tout ça là répéter. OK, merci beaucoup Balobi pour notre concert les Zakate, ba chantre bazoyen bakara na ba église, ba profane bazoyen bakara na ba bar na exotique, tout ça na yemoko frère Freddy Ndombele yenda wuti alors la réalité nyonso ba concert Balobi be takate na poto bozaka trop ba ministère d'église. Non, en fait ba concert na moto yo oyo ayebi poto bien ayebi so que non ko banda bande ba 80 qui ozoya ti na ba vague ba combattant ngene ba concert banda ozalato neti ba Chodine de Koloba ba Clovis Makola tuzali ne kuna Clovis anda obeta ba concert. OK. Mbuta beta ba concert, ba René ba beta, ba Omar Kofi ba beta, ba beta, ba biso pe beta. Oui. Ba concert ezalaki. Mais quand on va dans ba combattre hier, quand ba bloquer profane, ba bloquer sous ba chrétien. OK. Donc, on a salaki même ba 11 ans, même ba 10 ans, ba 12 ans, so on a bonne mémoire. OK. Mais si quoi ba zongisi ba concert, ba concert bando zonga nango. Ba conseil bando zonga so continue actualité musique au monde ba chrétien ba zebeta. Oui tu vois frère Freddy Ndombele yoka mingi batu baloba ke Europe eza cimetière d'artistes to na kata musala ya oyembela nzambe eza la profane eza na kata oyembela nzambe toyembaka trop tolingaka batu bayoka biso bato convaincre bato donc tant que bato convaincre bato c'est que tozo parcourir derrière succès donc na yebana batu batianga cap na kati na biso bana nzambe tolobaka ke na sepelisa nzambe pe na sepelisa mitema bato pourtant ozoyemba ezaka na biti moko bato babongola mitema bato batika mabe édifier bato mutu mosusu aza na baproblème econsoler mutu efortifier mutu eréconforter mutu yango ezaka mpe babiti ya bamessage oyo topesaka bato sikoyo na domaine bozoyembela nzambe na kati na Europe nayebi te mpo na domaine ya succès donc oyembaka toyembaka pokola tombwana mais succès totala biso te mpo oto eza nango cimetière ya baartiste to ndeni bon nga mpona problème wana ya cimetière donc nga namona yango ya nango un faux débat eza faux débat pourquoi nayebi te pourquoi kozala cimetière yoka balboma bandeko mpe toza na bango kuna même ata yanga moko so oyoki omonake no bato oyo babeti oyo baza bata cimetière te bata cimetière baza bato bakufa pena do bakoproduire no omo ya bien te osoma le problème ezali omoni ntango tolobaka succès tozosala tout le temps tozwa profane na église ekozala na même succès te et puis par rapport ya nini ya baptême on remarque que baptême oyo eza exploité na Europe
message ça un peu différent na Afrique. Ah oui oui. Afrique pour nini? Soki yoki banzembo oyo mingi esama na Afrique oyo musu pe kolota msozo ba mneke tamboli ba basali ba challenge wana. Eza banzembo souvent mingi omona tamsu mutazole la pasi. Ah oui. Nazalaki na pasi, nazalaki boy. Tala ba chrétien lelo ba lingi bongo. Soko yeli bango oyo na chanson moko ya repentance. Bon, yo azana posaka ba yebise que non. Na banda pe na sombeni lelo matisinga comme singa boy. Mais tozawana pona ko péché sali. Oui. Pour péché sali pour muta changer. Oui oui. Ça binga netinga na sala chanson il est temps. Quand azoba Nicolas comme Mabé n'a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant c'est OK, c'est ça. Oui, il y a quand les locaux de la lobité. Mais mutu tant a du message à bongo. Mais yazo ngala basa élève na que non. Ah nazanga bilo wa kolia opesinga biloko. Ah nazanga kibo opesinga libala. Yango za primordial. Puisque kuna peut-être par rapport à la vie sociale pe toko yemba tapo yemba nzalate. OK. Toko yemba te que nous nazalaki so na ndeni comme cela bo to yemba ngote. Vraiment. Mais c'est tellement africain tellement africain yemba ngo. Mais tout le monde va focus na ngo. Babiga babike non ate comme cela boy nazalaka so ndeni. Non. Lenga nazolo banabi bana nanga bokeba na basakolo ya lokuta bayaka lokola bameme kasi bazali nde banko kokoye babango na misala na bango après ndeko sosela ye soso siko yo soko kiona nga na etala ndenge na komange bunge comment que ndesiko na ba message ni ezotengama contradiction. Or Bible dit aller partout donc c'est bonne nouvelle. Oui mais baotinda batu te boko yebisa batu ke non azalaki na nazalaki na nzala opesinga bilo ya kolia. Mais non. OK, vraiment message est passé. Voilà. Message en moins profond makasi et bakisi nga pe implice pe singa susu makanisi bere na sujet otolobe pe to développer ngo. Papa na biso suko tolobi to lobela sur album na yo. Titre album les titre ni. La titre album ezali il est temps. Il est temps combien de chansons? Ils ont 7 titres. Ah bah titre nana il est temps nzeta mobesu mpate nazana kulutu sintanguko na louange nazana sosola et puis nazana adoration puisque to baby sape moi makambe belé lelo na ba musique to beta to zwaka banzembo tamso eza moi lemba moi muke to benga adoration mais c'est nzembe bouger louange or nzembe ko bouger moza ko adorer nango nzembe pe ko zala bis ozo louer nango mais ce que to commande ni que non so na yembi wana adoration mais ça de tout mais ça vivacité de louange oui osama erreur wana za na batlo kamba biso na ba modérateur o to komi na moment ya adoration banzembo mo bali banzembo mo douce bali ba bloko mo lemba wana nde ba mo wana nda adoration ko adoration ko beta adoration ya rumba même rumba eza message yo yemba message ne eza le gaba rythme instrumental que eza message puisque même Bible on m'appelle le dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ceux qui n'ont pas rumba, n'ont pas adoré na rumba, n'ont pas adoré en vérité. Mais pourquoi vous avez des adorations, des louanges, des rumba? Ok. On a déjà nous fini, ils ont déjà produit fini na niveau studio. Là, tous les 7 déjà dans la plateforme. Sauf que le dimanche, on a 6 titres. Oui. On a ça déjà par image. So, on YouTube. Na YouTube, on a petit Freddy Mbembe l'officiel. On a écouté un clip dans la news. On a petite vidéo, tout ça, il y a un concert, il y a un blogman, tout ça. Mais na titre moko na sala image non. OK, merci beaucoup. On a 6 titres, on a 7 titres, on a chanson promotionnelle pour bino aux chanson promotionnelle. Et on a lancé dans Liboso. Est-ce que vous avez
Si, on a lancé déjà depuis quand déjà? Depuis 2019. Ah oui. Ouais, 2019, on a lancé la première chanson. Il est temps. Ah, parce que même bayambanga même na tete ya eza pour la chanson wana awa batu eza na batu musuku ya benga ngaka il est temps vraiment chanson wana pena que place na mona mna que tushaka mitema pena ya vraiment so ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso bayokaka ata mo eloko mo ya mokie na kati ya mokolo tango sali na bomo somba tango mikolo ekomi mabe racheter le temps car les jours sont mauvais bazalaki baseka zemi mitana mayele mitano ya bazoba ya mayele basimaki mafuta na bango me ya bazoba babosanaki kobomba ye tanga mobala libala yaki ye oya mayele bapolisi mwinda bakoti na ndako ya après na suka na refrain chercher l'éternel pendant qu'il se trouve somba tango mikolo ekomi mabe ya on a dit il est temps donc cela dit nazo sabatuke kozela lelo te bon kozela lelo te pardon lelo. Ok, merci beaucoup. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. À bientôt, Maranatha. Jésus-Christ revient. Tobo la mitema, toluka bokondia, yalola bokondia likolo. Tokolia, tokobina, tokomela, mais tobosanate, royaume de cieux. Merci beaucoup, notre frère Freddy Ndiombele. Si vous travaillez aux producteurs, aux soutien à l'église Moko, aux soutien à Europe, aux amis, aux ONG Moko, on attend pour l'avancement à l'œuvre de Dieu. Normalement, toujours ça là. Va dans la production, il y a des producteurs. Et si là, par rapport à réseaux sociaux, oui. Et tu vas la soupe na milité. Mais bandeko bazali quand même on peut battre un paquet, mais makamba musala na nzambe. Voilà. Au moins na église, tout ça comme frère pour ya tuyemba. Mais on bénéficie de quelque chose comme sous na église, je crois que rien du tout. Puisque au moins na église ezalaka so besoin de chantre meuble ou besoin de bâtiment va dire que monter tenant de avancement les avions. Voilà, c'est que l'église a la possibilité. Je crois qu'il faut offrir la maboko pour lancer le tour. Au moins l'église aux alitas sur comprendre une valeur notée. Parce que beaucoup de bien mais c'est que ailleurs au moins la que façon bazo yambela yo et puis façon bazo fungolo ba makambo. Au moins la que non ndeni et pas nanga oza makambo kenda bongo bakaka bon alemba osa la adoration dimanche qu'il te sidi babosani ba mesana na bazano sur pesaka la jour ba dimanche omoni mama ngalo ba no moko omoni l'église na église normalement ils ont na deux personnalités ou bonifaa kilt na ou bebisa kilt oui ça modération na ba chante donc ce qui les deux wana baza deux communs à porter au moins na mobile zala or ce qui modérateur na ba chante baza uni au moins na prédicateur à roya azana difficulté déjà terrain ça bien préparé mais ça les deux wana ka ba baby sikit modérateur prédicateur tango roya zala 3 kilos OK azamna 3 kilos ya monaka ba chante baza bato yo église faut avoir soin na bango bien soin non kaka nde salaire te oui mais ba sentir pena que non baza na soutien spirituel soutien moral et puis financier ba ko ça la père mobile que organiser ba journée d'adoration ba journée louange tout le temps ça ils ont direction église ndem te ko za ba initiative voilà ils ont musicien ba monter musique et travailler en accord pastoral ils ont compris maman donc les deux ceux qui basent sur la bien basent quand bien pour établir le programme moko oyo ko za bien et puis ils allera bien aussi pour la évolution il y a l'église na biso ya bâtiment OK wana message ekei ekeka na église moko te mais na corps du Christ nyonso soki toli to ba vision na yo moko ezaka nini est-ce que opensaka pe un jour
on se limiter nos cas na kati ya Europe to pensaka que un jour on organiser ba concert amener na kati Angola to na organiser pe ba concert na kati ya Congo RDC pour dire ba frère Clovis Makola ba sala kango na Angola un mot pe na Congo RDC et c'est organiser fait que un jour on développer ou évoluer na ba niveau wana. Oui, na lobaka na émission moi le cas na sala ka ba confrère na yo aussi ba poser une question moi bongo na baki to sala makambo te po mutu bo asali po mutu bo asali na soki e comme moment na yo e mona facilité les ezala gloire à Dieu puisque na question posée ngai donc awa na métal déjà sangisa moi quelques bâtiments boy na zo sala moi structure moko na lingina tika bâtiment awa bando travailler album nanga bazo travailler na ba interprétation oyo kozala ke neti nga na yebo to bande tourner na bango te c'est ça dans un groupe moko nga na zali banda na soutenaka bango bango ba travaillaka tanga na zoya na sali bango bien sini keno na koma jour boy et puis na jiba programme na ba église to tombe la awa et là que na ya ba église ba accompagner na musique moto so ba yebite oza déjà na banda na onyo voilà na groupe nanga ayebi déjà que non ato kende boto zonga boy donc groupe on a déjà na zada na mutu moko déjà oyo azo sangisilanga déjà ba wana ba mboko eza ba pépinière awa ba guitariste ba chanteur tout bazana bango oza na pépinière bazana. OK, merci beaucoup. Na kati ya album na biso na 7 titres wana nyonso osali featuring to oyembi yo moko na featuring na yembi nga moko na ba bandeko mususu peut-être ba yembi ba on peut-être nzate na yembi chanson moko na ser moko ira blessing avant na Belgique ouais na yembi ne chanson moko bo to pe dimana et bon on a papa te dit monteur bozona likanicité qu'un jour bosa la featuring ya nzembo moko ya ye soit ya yo non te dit monteur déjà album nanga ayemba na 4 chansons ouais ayemba abeta pe batterie ouais OK mais ba apparaîtra te na tout nda mwana te mais sur le monde na album mususu au travail no nyonso en Europe mais au sali pe ke ba clip mususu oyo ko sala ngo na Afrique eza pe ba clip au sali awa oui na za na clip moko na sala ya eza ya Kikongo en plus na yemba nzembo na Kikongo kuliti sitango ko eza chanson moko folklorique donc to sali na poto na ba forêt na biso awa aussi na sollicitaki awa groupe groupe ya salango na ba bisanga ba salango na so na bita ba bleu na abona salango pe na côté boza ko moi zamba après tu dis des images to mixer yango voilà ça est bon. OK, merci beaucoup to que nous faire la fin déjà wana to que ko chité wana côté ya gloire tamuzi tam makolo et si elle aime bien kate tozo ko na biso na zo profiter ko saluer mon papa na baza tellement ébélé mon papa Muzi Antonio instrument de guerre papa nanga lisusu Achille Tingi Patricio notre papa Beka Salomeo et sans oublier papa Poule Lukeba wana na tangi ba papa nanga quadruple bango ne basimbi IPPDA bamote na ba papa nanga nyonso c'est dit ndombe tu comme na suka poto chité message ezaki yango wana otolinga itoyeba liloba ya suka pona lelo monde de la fin ekozani bon liloba suka ezabina suka te puisque lobby yana kuna na ba prestation de bandoloba de bandoyemba bon ele na ko le bakaka pona émission lelo que naza na chanson moko na plateforme na uto ko tango kalate na stala clip nango ezali nzete ya mobesu kasi on azoloba nga nzete ya mobesu na nyepeli ebongo bino nzete ya kokauka osuka wapi ko souvent tozalaka très maltraité babeti yo bafingi yo comme si pour eux batongi yo pour eux yaona ntembo wana ndaoloba na bite olanda te po bafingi yo po batongi yo po balobi boyeboye na yo soki yesu ye moko na ligue 23 31 baloba soki ye kutu nzete ya mobesu basali boye boye biso boye naona ngai na interpele kaka bato keno quel que soit problème nyonso kozala yebake ye moko kolo na mokili donc ba nyoko la kuta so plus que nga comme c'est plus que yo donc abana bato kaka ke mema plus na yo okala simate
ya mwana otayebisa ye tout à l'heure na ebandeli ata nazoloba makambo ya batexte tant oteyi boye mosu amoni kaka minake no bo frère nayembi nateyi mais soki naye kaka binake no akwanga ezalaki te opesinga kwanga soki nayaki boye ezalaki te bakobetelanga maboko makasi or wana eza message oyo pena ekomema mpe motu na nzela ya malamu na moto awamonango kaka loko ndrebe donc tomeka tochange surtout même na biso même biso mo bachrétien biso mo mpe bachrétien oyo toyebengaka bachrétien toza focalize to na baje wana yango mona bavaga baprophète bazokosa mpe bato ebele parce que bachrétien aza chrétien moko me na fermi azaka bon toujours rapporté na bavant mopepe donc bakiyindi nde balobaka na kikongo. Ok, merci beaucoup. Nakosenga na régie balancele biso na moi quelques minutes nzembo na biso eza na titre ya ngai nzete ya mobesu wana esepelisa bato nyonso bazolanda biso esepelisa Kofi Matuka Mankoi en direct des States esepelisa Mbuta Mashakade en direct de France balancele biso asi bakoluka kolimwa na ngai butumbu ye ngai na bomba mino Yesu lelo nga mpe nakomi etape ya nzeta mobesu mbongu nakolonga ngai te tokosuka wapi. Merci beaucoup wana tauti kolanda nzembo na biso ya nzete ya mobesu soki ye nzete mobesu basalaki ebongo biso banzete ya kokauka bana nanga boke basakoli ya lokuta bayaka lokola bameme kasi bazali nde bankoi okoyeba bango na misala na bango ndeko sosola ye sosola ye ndeko sosola ye Ok, merci beaucoup. Voilà bolimbisa biso notre frère Freddy akokozane na chapeau sa mobali mais bolimbisa biso ba chapeau tolati yango po place tovandi ya moi ezalaki tellement makasi tolataki yango mpona kokima moi frère Freddy Ndombele nayoki ndenge ozoyemba wana oza na batembre ya notre frère Carlito Rasa donc obimisa bamai moko ya Carlito po dernièrement to nayokaki na RTG ya batémoin extrait ya nzembo no nazalaki natalaki nano te na télévision ngabi oh papa Carlito abimisi nzembo mosusu ya sika to natali babiyeke eza frère Freddy Ndombele ozobimisa bamai nende bozwa te ya kotravailler ensemble bien oza idole ya papa Carlito. Non, problème ya quoi ngata nayaka na groupe wana les ambassadeurs wana nakutana ina arrangeur wana lui de Salvador ouais ayibisinga bina ngai obike tana zoko oza na voix ya Carlito te mais oza na batembre ya Carlito oui atindinga bina ngai tekende yoka ka yetro ozoma ouais na yoka pe yetro na meka au travailler un peu ba terminaison na ye na ba entraîner na ye ablo moi bongo et puis leki na ye leki a fait Carlito wazala na Zaiko là ça pembele landu on fait landu ya yo yangwana do aminanga oui nazalaka na ye tout le temps na boye na téléphone nazalaka na ye tout le temps somo na yo kaka ye sutro pe ye pe so zoyemba ba bombi ye o kasaka dinake no ya Carlito biso benga ya Charles vraiment ko kasaka André ya Charles mais à part ça on a katio malobate oza suma biloko mo ya Moïse Matuta normalement ozopesa mo ba rythme ya musique na yo lokola Matuta frère Matuta si do bango nyonso baza toujours pas na même ligne pour ceux qui frère Emeka nous qui frère Matuta Moïse Matuta ouais qui frère Mo Innocent Alberto qui ngado toujours on a fait la même ligne pour yemba yango na mona sala ka so yembi rumba oui oyo aga ebima parce que rumba na musique na biso Congo oui na so yembi rumba ezala kaka frère na yembi lo waza yembi lo kola c'est jazz eza na ba tembre ba wana ba lutumba zaka memaka ngambo ka afala mtasala arrangement ezaka lutumba wa eza nango bato babeta na bango OK jazz te babeta na bango pe vive te tellement eza musique ya Congo oui so que na ba Afrique du Sud bazobeta
musique na bango bazulu wana ozomona rythme ga yango wana omoni Yvonne Chakachaka okanisa ndenge kaka pareil na batifu bayimbaka na soki na Jamaïque omona mnake so moto abongwami akomi chrétien donc abeta kaka reggae abeta reggae na ye wana bodu ya Bob Marley bodu ya ye bobakinaki azopoke Bob nde eza musique na bango neti biso kuna biso ba royaume Congo na waloba donc Congo les deux Congo na Angola tobetaka musique moko so babeti yango boyoka mnake no rumba ne molko ok jazz lokola rumba ya Papa Sabulay or c'est pas ça même Angola so tu bakizemba wana basemba wana otala mnake eza nango ba rumba momi merci beaucoup. Tu connais la biso na souka, na ebité dédicace ekozanga te, maman za kuna so landa biso, ba petit ko bazana ba landa biso église Corps du Christ que église na biso esika wapi to guma melaka nzambe pe bazo landa biso. Voilà. Ouais pona mbote, na pesa mbote na ma femme Irène et puis bana nanga ba neveu ba nièce puisque baza belé so na tangi on otanga kombolo talo ba noko nani boy apo bosa ninga do ba neveu na ngani osu ba nièce bango nyoso na ba nanga na pesi bino ba mbote belé ya pélagie pasteur Serge Dombele pasteur Gilles Piné pasteur Gilles Piné aza pasteur oyo ya singa na za ko yebe bango na pasteur na apôtre Micho Soukami bango bazokamba biso place tozali donc muke tuna bo sanité et puis bande ko nyosu o balandinga donc côté libako betamaki donc belimbisi côté to lobaki bien bobetela maboko côté o moni na keno na sécurité ko bino beau partager beau kata ba vidéo beau partager partout tika nzambe ya lola apambola bande ko nyoso o bolandi émission na biso l'Éternel Dieu des armées na mesana ko benga na ba kombo nyoso ko ba kombo nyoso a mérité nango le tout est possible les rejetons et la postérité de David le grand je suis le Dieu qui dit un mot et les choses et la chose s'accomplit le Dieu qui mérite l'honneur et la gloire vraiment kolo akumama ezaki bongo lisolo ya ngai na notre frère Freddy Ndombele oya uti na mboka ya Europe tika nzamba pambola bino ba numéro na ye ya phone ya WhatsApp et kozala wana si bande de l'écran et puis numéro ya Vemac TV cérémonie côté bengele kité benga côté naza na posa frère Freddy Ndombele naza na posa na beti saye concert na kati ya Angola vraiment azawana toujours pour na kosa musala nzambe nzambe ya lola apambola biso nyonso merci beaucoup na gloire tamus tam kozela lobi te ndeko sikoyo mandabisa sombatango ekomi mabe kolo alobi na biso bote yaki bato na kombo nanga